Eh, wana divine. Obiki na moni makila nyonso nzoto epanzaninga. Obiki nda yebwe vraiment na mulai na ina kimbinga na ya bimineti mama leki Brigitte. Ndaza kitala likolo. Tala liboko. Vraiment okokani na ye vraiment. Yo bino bozo monate. Vraiment. Bon, munene tozala nango na kati ya famille surtout kota mama. Mais ata bon faut ka kosa nango attention. Ya divine, il faut faire très attention. Ils ont la famille, mais il faut vraiment tous aller. Non, vraiment la keba quoi. Oui, hein. Au moni avant na Congo, tous les cas c'est un somme taza munene. Ils ont tous un mbongo, ne tous envoie maman. Benzo kandiza ki maladie. Au tala ba on se famille, ba on se minene, biso mikie. Benzo kandi maladie vraiment pembe nyaliwa. Ya yokutu erotika daba fanta. Tout ce qui est fanta, il faut tika. C'est tout héros, faut tika. Botika na bête, moi je pleure nanga. Tout ce qui est sucré, maintenant c'est là, il faut laisser. Nebisio mama, omoni ki munene, biso motoyo ka nango soni, biso ba mama. Mais bana mikolo esila nango, avant muta munene omona obomba mapeka mesiko bango nyonso ok na Instagram okuti oya mukie alati la moya oya munene alati pe donc vraiment bango nyonso bata la même chose c'est tout un moment où bazango mikolo ba yemba maneke mama fosko komona ba maneka ngo komba maki maneke sambwa et bongo mekaka koyebisa ye neka ko zongisa yo réponse ki munene nango ba komona ngo fier mais divine, il faut faire attention, surtout pour ma colo. Tale ba maman de ba kuma ba genou ma colo. Pas sinon soara nini kilo. Si. Na yo zoto ke kima mba. On va pe funa banda. Biso nyo somi bali la fitness. Tozo kima. Ça va être divine. Ramène-moi un autre jupiler, s'il te plaît. Surtout ba mag de wana ba quick wana block wana baby sabana ba santé mingi. Maman, attaque au bout de la famille. Hier, maman n'a pas de négligence. Et ce moment, tu as la 2 heures du matin, la fanta. Azaka kolia. Ya divine, vini de pour de la famille. Bah, as maman n'a pas de sali, ma casse pour la moine. Les tantines, Noël et Zoya. Bah, fête Zoya. Toka te blabla la biso. On vous demande pardon. Botika ba réaction, ça détruit.